kande to aba crâne to aba combo boy to beti eloko non non moi je ne pense pas na attendre YouTube on a et zanabato YouTube ba plein ba ka biso to bando sala na ebité soki ba miso bando sala ngwe poto ya mabeto ça mutu ba jeter na beto yebani to yebani déjà bizaleli to yebani mitema au moins que autre to leader et au simba autre to leader azana mutema munene aweba ko respecter bato aweba ko komemena makamba oyo te yaza mutema mukusa lega bitumba maloba mabe to tia été donc il faut ko tala ko voter départ il y a des faits sans souci d'Afrique paix à son âme déjà groupe sans souci et Kitaka déjà groupe sans souci déjà Kitaka après EP ba comédien moi makasi ba yaki sur Bima n'importe qui na bango basala ki peki groupe et matalisusu tant on peut bango so ba yeko longwa lisusu de groupe lali lisusu penzande et là la péati lelo Julie il fait plus partie du groupe sans souci mais naza il y a sans souci n'est pas chose comprendre tes libertés za buninga na ngate il faut pas dire des choses collègue no ça va collègue na yo azape collègue na ngate oh papa Mira je parle eza Serge Julie mtaoloba liberté za buninga na ngate aza collègue na ngate. Il ne faut pas dire des choses aux maîtriser. Liberté Azali, moi je suis au sein du groupe sans souci, mais ce n'est pas mon collègue. Je suis un collègue. Mais vous jouez un déplacement. Je joue un déplacement avec un collègue. Je bien. Président pour les chasses, Azalaki, président, Moshiro Kinzonzi, Azali, vice-président. D'office, il est remplacé à comme président du groupe sans souci. C'est-à-dire que Nanya Salagian. Tu es tout ça, président. Makambo wana o ezoloba malelo eloba manandenge ezoloba melana ba manière na bango. Ozo comprendre. Neti ba biso oyo toza bana ya sans souci point barre. Ba logique mususu ekoko ya e uta gauche droite que ne droite gauche neti nga personnellement. Hein? Étant mwana oyo azala na vie sans souci, azala na poudre de chasse. Ba logique wana nga ye bien. Voilà, bon maman. Mais toi, tu n'es pas prophète pour les commerçants, il faut faire la maman. Il
Encore il y a beau le bas, ça il tout après d'abord pour baquer, maraka. Alors bah il toko, na longa la fois petit na ba le bas. Il y a comment le bas bien. Ya mo boto weekend. On dit que tout va bien. Après le combien na ga moto. Aquele que só o La République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Kassavubu, sera venu Sandoa, numéro 31. Et pas Iwapi Oyo. Dans la résidence, il y a poudre de chasse ou à Tikibiso ou à Zalaki, président du groupe Sans Souci, à Tikibiso depuis le 8 novembre, le 12. Donc vraiment, ces comédiens, à toute tendance confondue, Bazoya ou surtout, ces comédiens, nous sommes au Baléka dans le groupe Sans Souci, Bazozala chaque jour, le coup la Lelo, na gauche, na top, na extrême gauche, extrême gauche, na Viviane, na Zalina, ces comédiens belé, mon temps ba combo nyon sauté, je pense que dans l'exabango, ce micro, nangai ba mekepe, ko peut l'impression na bango par rapport ya matanga nezali koleka. Maman top te présenter ba condoléances na biso, surtout ba chroniqueur, ba journaliste nyonso. Merci. Merci beaucoup, Mire. Matam, c'est comme si. Oui, quand Léo na matanga, banda papa bisa kufa. Oui, aïe le pour santé ninganaki. Santé zaï bien té. Pourquoi nous avons makasi na habité? Na kende kolaksape longi. Bisika nini oyangande coupé à Tikibiso. Yango na ye. Matam, moi témoignage me ke tango yo zaki na kata groupe Sans Souci. Est-ce que yo tango zalaki wana par exemple les choses pas zalaki te nga série na nga na sala na ba fololo na ba Fioti Ngoma na ba Adi Muzuri na ba maître ton demi pour na groupe Sans Souci tozara na maître on se sait ba physique maître ton demi na mama Chako na Nsengo ça va passer. Na toujours travailler pays il y a des fois na ba au vient bombo fifi c'est à tout là voilà donc et na simalanga de ba visa bayaki na simalanga visa ye batito baye koya ainsi de suite. Maman top témoignage ni yokoza nango ya groupe Sans Souci ndo yebela groupe Sans Souci ya kala ou abino na groupe Sans Souci actuel.
Donc, il y a une différence ou comment? Différence na écart eza ma casse groupe sans ces écoles a bien en école où ils ont temps pour former bateau puis bateau ba solide ba peu fort. Voilà, différence c'est ça so mukole loko akufi. Donc et boitara kaka et changera kaka. Voilà ta ko tumutoyer à ça les formes en commander mukolo nango visionnaire nango azala quitté. Donc départ il y a des faits sans souci d'Afrique. Paix à son âme, déjà groupe sans souci et Kitaka déjà. Groupe sans souci déjà Kitaka. Après il peut comédien moi ma casse baya qui sur Robima. N'importe qui n'a pas un sala qui peut qui groupe et matalisusu. Tant on peut bango sur baya ko longwa lisusu des groupes là lisusu pensande et là la péati lelo. Ama top c'est bien répondu. Mais il faut savoir la différence en gros lobby que non aux hommes avec carrément makasi. Par rapport à film ou par rapport à acteur? Par rapport à nyonso. Exactement par rapport à acteur na ba film été. Par rapport à qui visionnaire azaki na ndenge pas azako mona vision groupe na ye. Aye azako mona ndenge ni azako memela groupe na ye. Azako mona ndenge ni azako sola na ba acteur na ye. C'est ça la différence. Montra même gouvernement na ndenge na ye. Bako nommé Mouto aïbinenga gouverner nani na mais ce qu'on a président za leader za visionnaire donc maréchal voilà et Memelinaye peut-être hein ils ont là qui différent par rapport à pour des chasses ndenge à Kumbela Kipé chaîne mais pour des chasses azape Mouto toro betele pe maboko parce que a Kumbi groupe pendant 13 ans groupe réalité non azape a féliciter a betele maboko vraiment que bravo artiste, voilà. Bravo l'artiste pour des chasses ne plus, mais tout ça va bantou. Bantou ceux qui m'ont approuvé, tout le monde m'a bien été. Mais il que bien autant vous avez comme on a ancienne, peu ancien, il y a un groupe sans souci. Tant vous avez comme on a départ multiple. La musique vous avez comme on a, ils ont ça bien dit. Pour la musique, tout ça peut comme il le belara la musique, les musiques aux la TV. Au Milobeka groupe sans souci. Ah, Mokilingonga, ya Mathieu, Matondo Matea. Donc, vous avez un regret dans la musique. Vous avez un quantité. Donc, vous avez un regret dans la musique sans souci d'Afrique. Ah, oh, ben ça groupe sans souci. Donc, vous avez un regret dans la musique. Mais, on est le rôle, vous avez le bani. On peut voir ça, on peut côté de la c'est tout. Ok. Babiso ba journaliste tu as un peu batabenga tu basongi songi. Mais tu lukande ba information. Vous allez apprendre ba songi songi ya comprendre bien. Oui. Ba meyebi penza. Si vous faites ba français, particulièrement ba les informations. Voilà pourquoi ba tia signe koloba. C'est ça a fouiller ka ba information. Biso ce côté na kat na matanga to fouiller ba information. To luki to fouiller ba information to zui. Peut-être. Donc, que Bino, ancien sur le groupe sans souci, vous préparez que vous Luka, vous défendre le groupe sans souci, vous ça le groupe Moya Bino. Nassir, et le Kouana, est vrai ou faux? Bon, ils ont une idée. Pour tout le groupe sans souci, là, il y a Koufa. Vous comprenez? Ce qui est Koufi. Et ça a passé, mais il a monté mon si longtemps. Ils ont école formé, bateau belé, bateau solide, bateau macasse. Na basi na mibali, na papa na bana mike. Vous comprenez? Yango ezaka moi les conditions to solo là. Ce qui est comme visible que moto nyonso akomona yango tokolobaka merci pour ezalaka apona lokumu peka ya groupe sans souci pona tozotombola 42 groupe yango po tout quand on est là la boîte à la l'aise bisika toza netinga personnellement dans à l'aise mais c'est to sangani ba doyen nyonso to sangani to bito sala l'union fait la force ah to retombo la penza eloko ngo ata so bato ba kufa ba monaka na sema bele penza ta vieillesse alors ba non na tikaki bato c'est ça. Mais groupe vous avez la bombe et que vous avez la bombe et que vous avez un sponsor bandana kinawa et vous avez un sponsor un partenaire donc il y a habitué que vous avez liste qui et que ça là-bas et que vous avez maman et dans le quoi l'air et dans le quoi les marquis
omoni leo basala komoni nge yaka kaka po bapanzana mais yaka mabe eloko le marque wana kaka po bayokana ete bapanzani mais oyo mpenza so eza ke toyokani kande toya bakrani boye toya bakombo boye tobeti eloko non moi je ne pense pas ata na YouTube wana eza na bato YouTube baplein bakao biso to bando osala nayebi te soki bamisusu bando osala ngwe mpo toya mabe tosalisa moto bajete donc nzambe asungaka message yango to mpe likanisi yango to mpe vision yango ekokisana eloko sikoyo nde kokabola bino eza likambo ya mbongo na leadership po bino nyonso balider na mboka nyonso te na mboka nyonso jamais bokozala bino nyonso balider bafotaka kaka botalika nani akozala solide omoni kotia moto leader il faut ndenge tozala nanu boye toyebani deja bizaleli toyebani mitema omoni ke oyo susu totie leader eosimba oyo susu totie leader aza na motema monene akoyeba korespecte bato akoyeba komemela makambo oyo te ye azaka motema mokusu aleka bitumba maloba mabe tokotia ye te donc il faut kotala kovote ntango tovote totie na place wana eza te kozala na éternellement non toa mpe mingamba na yo te totie yo kaka mpo mboka nyonso esengaka kaka leader il faut azala nde totie yo wana ce n'est pas dit yo oleki bato te soki mpe kopi ya masolo oyo tozwi producteur oyo sponsor tokobanda kosolola yango sur table tozosolola toyebi ke ekoti boye yo moko da yo okoyebaka ke bato naza na bango nakokoliela bango te mpo nakokoka mpe kosala bango mabe te mpo esimba te donc tokende kaka bien mpo totombola bendele mata mais bokosala ke olie bosala groupe na bino bokokoya kaka na groupe sans souci bobisi bandeko baza wana babengaka bino na kati ya bapièce na bango mpo boremonte groupe c'est ça peut-être bango ngai esimba te na ndeni matoko mpo na oyo esimba te nani abano benga neti nga nani abano benga lokola Mboshilo ye moto atikali président kata groupe esimba te nga nayebi ni yef nayebi ye wana moto nanga tobetaka bien cameraman tobetaka kaya obenganga mpona ke tourne esimba te aza président ya groupe sans yanga te ngai esimba te ngai ekosimba te naboyi yango te eske naboyi yango eske naboyi nalobi aza ya groupe sans aza yanga te ngai esimba te mpo nga naza ancienne ya groupe sans souci naza actrice ya groupe sans souci lisu te naleka nde na ekole wana ocomprendre naleka kala soki combien d'années yango ta oyo depuis naleka yango soki ba 20 ans soki combien d'années amata obike koyoka yo c'est comme ça na souci pene ya groupe sans souci mais sikoyo eza parmi bagroupe oyo ntango ezalai na kinawa ezobeta tien soki nzembo apambaka bayebi ke wana groupe sans souci moto ebandi to ekolala bongo te esala na biso bao toleka wana pasi nayebi te so bato mosusu bakokomprendre pasi oyo nga na olobela donc esala pasi il faut emata il faut bendele emata mais eza constamment tosali ana matanga même na banderole tomoni baécrit bakomi wana ezosone mpena bien te toluka tosala baanalyse nango na kwana émission koya naosala baanalyse bakomba bakomi komi na banderole et puis tomona matanga groupe sans souci ezalaki na sponsor ezalaki te meta na sponsor eleka na chaîne moko monene mais tozomona banda président kufi tomona ata podium awa te même ata aire momona molili qu'est-ce qui se passe mikolo eza nanu baotia toyebi ndenge organisation ezosala matin baotia tozomona baosolola peut-être baotia c'est ça peut-être baotia bon organisation nde ezosalema bon nayebi te nga nayeka lelo naoyeba makambo nyonso wana ndeni bino nde boyaka peut-être okoyeba te c'est ça te nga c'est pour la première fois naya nayeka lelo moyena yeba makambo so eza te bango mo mpe baza conscient oui na kati ya groupe ya whatsapp batie baancien nyonso baleka na groupe sans souci kuna tozoso organize mpe na ndenge na biso par rapport ya kotombola mpe kaka bendele ya groupe yango ya kombo yango mais na kati ya organisation oyo ke ya bapodium bani wana nde nayebi te ok matop totika yo bato baretenir nini surtout mpona baobsèque oyo et puis mpona surtout groupe sans souci mpo nga na olobaka be groupe sans souci eza président oyo atikali kuna selon ndenge na oyoka nef yang kamba groupe bien nayebi ke yo oza comédien te bacomédien baa na ndenge na bango balingelaka kende na bango bongo
comédien alinga balwa makasi te alinga pe ko serrer te comédien alinga azala libre à se sentir à l'aise soko ok moi nzonzing tika ke ne nzonzing nae posant un salaire au pesa été so $1000 par mois te mais ne to koma lelo muta mta futela randa soko tiki akia beti moi nzonzing abeti a 5 mois 200 ni au futanda nae donc zala na harmonie na ba artère c'est kana bango zala na bango malamu il ça la bien mais so ok na bango na ndenge ya ba loi ba nini ba artère ba le roi bandimi l'église pour nous gagner âme et ça passe mais pour âme kima ils ont une chose facile et un démon na ba comédien so ikaka mutamonika eloko awa na moi place na ngezate abimane sans problème porte kuto ya robimile za kana onka polele oh eza eloko moko photo sangana po eloko itelemba so bato bandi okende eza kokufa ya musala donc conseil ngana kopesa kaka na bana groupe sans souci boza wana bosangana respect obéissance donc yango unité hein yango esala ke mouvement etomba malisi c'est ça. Merci beaucoup. La série continue awa na matanga ya pour des chasses depuis le 8 novembre 2022 tout ça na Kasavubu. En tout cas, tu as venu Sandoa, numéro 631, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comédien en groupe sans souci. Il y a Kala, Oyubaki, Bazali, Awa, Susu, Bandekumu, comédien, Bazoya surtout, c'est pourquoi les autres, on a vu ça et pas il y a Serge Louis, Oazaki, qui m'ont pilier, il y a groupe sans souci. Serge Louis, tu as présenté ma condoléance. Merci. Le Lengue Mokonga a présenté ma condoléance. Voilà. Serge Louis, ça fait tant et belé au Yolonga sans souci. Au fanda qui mingi na pour des chasses. Est-ce que moment où yo kotaka groupe sans souci pour des chasses azalakato ou kotaka l'air qu'on a fait maréchal Azalaki? En fait, un groupe sans souci, na kouti poudre de chasse déjà. Na boye un groupe sans souci poudre de chasse Azalaka coordonnateur. Donc ce qu'on appelle cordon au sein du groupe sans souci et Papa Pazalara de son vivant donc voilà. Okay. Mais quand vous relatez bisou, la relation vous avez qui n'a pas binomi balena pour des chasses en tant que président nayo surtout et puis et l'autre on nous canissa pour des chasses na vie naïe tant vous qui vivant des questions bon la relation tous aïe on a poudre de chasse la première des choses aïe non relation entre collègues de service et à la relation entre collègues de service relation il y a vie na petit frère naïe donc au-delà de tout relation il y a amitié au pini à la guerre vie au à se confier à na petit naïe pire petit donc il y a ça mesate il y a ça mesate donc Azalaki en même temps grand frère papa ami donc Azalaki nyoso en fait Azalaki vraiment nyoso ba moment ni oyo uzokanisa pour des chasses ba moment ezebele et nga nazui message ya vieux Jean-Pierre Bouetouna nazui j'étais en plein tournage il y a la voix du peuple il y a Vincent Chiluizi alors je dirigeais le tournage et il y a une sœur qui a passé un message au nom de Mimi Kabongo parce que pendant que je dirigeais le tournage dans un téléphone sur place. Ok, il y avait M. Omar Kabongo qui m'appelait pour appeler une nouvelle, il y a Liwa, il y a président. Et en même temps, il y a Flore aussi qui m'appelait. Il y avait vraiment des amis qui m'appelaient pour vérifier ce qui est information. Il y a Liwa, il y a président Poudre et Isaiah Solo. Et tellement on a qui en pleine scène, je dirigeais, oui, parce que je dirigeais film, aux au four au moulin. Donc voilà.
Mimi siko tanga moni eleki to koma presque déjà ba 19h ndengai ayo epsanga bino talande ba che président siko talande ba che président bon nazwi photo na omona ba che batu be figio ba chaka rolela ba che mitema brisé mais bon on a trouvé na ngango na zwa kango le roi ba blague le roi moi ba fake news en ndenge ya la ka tout ça mais ce que tant on a eu ko zwa téléphone nanga na zwa ki téléphone nanga pona benga effectivement la moni ba appel ya bande qu'on a confirmé ce que c'est qu'il y a quelque chose mais n'a pensé non te qui a couffé et lorsqu'il y a bengi il y a Omar qui va encore insister na communication que non président Poudra Koufi. C'est par là de Tokataki tournage, il y a la voix du peuple et puis il qui le même jour mais que l'on va côté dans l'autre tournée la bariguinia Kati Koko Matin ali adey na koma qui vraiment tard comme il ba 22h bon Monico aux nouvelles il y a Mutumoro bo vivre né belé au-delà du groupe sans donc au-delà du groupe sans souci to koma qui na ba kati mususu na ndo solo ngona vie donc na pourrait que supportant auto fait voilà Serge vous évoluez bien là pour des chasses puis petit na yakati vous y va secret mingi yaye mais les lieux et à Tikibiso il y a beaucoup de gens au Bazolo Baki le coup la pour des chasses à Tikibiso est-ce que groupe sans souci et qu'on évolue malam pour déjà tant que Yazala qui vivant Barthélémy Bazaya ko Baki groupe sans souci bino ba pino sur Kenda est-ce que le coup la lelo yaki au moins on analyse sur ni pour un groupe sans souci bon en fait Batubaya Kaka comme on dit les gens passent les institutions restent groupe sans souci Zali à l'époque où Maréchal Azala en vie Tobano ben un groupe sans souci Onatra ce qui veut dire toujours en entreprise moko il y a l'état donc Batubako qui na bango ko leka mais étant entreprise il y a l'état il y aura toujours des gens au Bakoya pour que ba tambousa groupe sans souci pour yemoko déjà tant to zalaka to bano ben ngo Onatra na yemoko papa sans souci to bano ben un groupe sans souci Onatra donc Nakoloba Onatra, c'est comme si papa a yebaka déjà qu'un jour à cause à la thé, Moutoumso à Koya, et puis Moutouana à Kokipe ko bon, tout chacun na cadre liwate, à Kokipe ko longwa, toi Kokipe ko soit empêchement, Songolo Pakala, Moutoumso pas ko remplacer Kaye. Mais tu souhaitais quitter que Ezala passion toujours partager les lois à Koufa, tu kanisa qui a noté. Mais le col a essayé commis. Toza batu na se ya mokili biso nyonso tozali kaka bato tokoleka moto akotika la libanga pour dire que ngai ne na kotika la libanga na mokili azate nous tous nous sommes de passagers donc lokola papa Poudra Akei vient na Jean-Pierre Akei il y aura toujours moto oyakoya pour continuer pe ko diriger groupe sans souci donc voilà groupe sans souci Zali Onatra alors ce total est très bien le côté comme Onatra vers les années 89 mais c'est pas Lynx. Azaki déjà on attrape président Mobutu a suspendu suite à mes gestion. OK. Tu sais comment on a banni bandi ko landa mbala moko on a très bon salini bandi ko kita vers les années 80. Les lots tali ba ndaku ba entreprise on a presque comme spolié. OK. Mais au mona ke le ko pêcher combo on a yemoko fait marcher à lobango. Nous avons attrapé à l'élono, on a attrapé un paiement, batoiseau là, on a marché sous bien, ma pas on a un bébé, n'est mon groupe sans souci. Bino, bah au boutique à la qui groupe sans souci, tout le monde dans le lobby, soit tabiso, la jeunesse, tout le monde appelle groupe sans souci, les autres. Mais puis vous avez ancien, vous avez on a attrapé en goyo, et ça quoi. On a comme expolié, on a train bino les lots et marché sur n'engue zakati. Bino beaucoup qu'on locati pour faire remonter. On a train bino, sans souci. Bon, la question là, Papa Mira, tiens vous, je vais vous répondre on a deux volets. Ouais. La première des choses, Tozan Esika Yamatanga. Naïko Lela, Vienanga, Jean-Pierre, Bouetouna, poudre de chasse.
hein, alias poudre de chasse. On est qui combo naie ya bitumba. Pour président Zaki Mutamakasi, on est et bunganité. Président Zaki Mutu Yamakasi. Mais au-delà, il y a qui Mutu Amakasi naie, père de famille, camarade yaba ninga naie, vieux yaba petit naie, donc petit yaba vieux naie, yaya yaba leki naie, donc azala ki naba, ozo monande ka bato ba vivra. Lobi kotombo la groupe sans sociaux et koufi. Yo muto lobi et koufi. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En 1989, M. Panix, pour nous na malobano, tant à salaki onatra, mokilezaki le roi lelote, to ya dollar ezaki na tonini, na kinoto ya lelo. To changer combien de présidents? Mais sauf que na biso onatra ya biso, lo lenge sans souci ezaki na vision na ye, kolobate eza lo lenge moko poudre de chasse par oza na vision. Lo lenge moko pe o ako remplacer ka poudre de chasse, a ozala pe na vision na ye. Donc ce qui veut dire poudre na vision na ye de 2009 qui non à 2022 oyo 13 ans poudre sali ba exploit au bat ba koye komona. Oui, ça se voit. Parce que moi je quitté les groupes sans souci en 2016. De natiki groupe sans souci. Mais ceux qui ekiti to e mati na yebité parce que Nazap n'a pas trop télé. Nazap mingi sur le net, sur d'autres choses. Mais ngai déjà au sein du groupe sans souci, Nazap qui le rôle à bateau balobaki Nazap improductif. Tu vois, Serge Louye ouais, improductif. Azo révélation hein. Mais naïbisio parce que au sein du groupe sans souci balobaka Serge Louye Aza improductif parce que j'étais le directeur artistique depuis Papa sans souci Azala. Okay. Tu comprends? Ouais, depuis Papa sans souci. Donc viens mutachanga na poste wana. Nakutaka maman Nabiso Omega. Azalaka directeur et directrice artistique adjointe. Et puis Joma Azalaka directeur Omega, artistique à Poto. Voilà. Azalaka directrice adjointe. Voilà. Donc Jomas Mtazara Liboso Naye, la DA au sein du groupe sans souci. Et à cette époque, il y avait Maman Ziza Senga. Ouais. Azalaka script du groupe. La discipline de Tozara na Papa Georges. Et Cordon Nabiso et Zalaka poudre de chasse. Président Nabiso sans souci. Et tant que tu commis qu'on vivre, viens ce qu'on a moni génération mususu et commis qu'on boutoie. Ba komi ko benga bango ba président. Alors ici comme ça zo mona yeba obenye président, azotela pe bana mususu o baza presque na ba génération ya ba directeur na ye ba président. Abi bon, à dater d'aujourd'hui, ngana ozala sous président te na komi maréchal. Voilà. C'est par l'ande sans souci azwaka kombo ya maréchal, abi na komi maréchal. Bo benga nga sous président te. Et aye ko tia sikoyo coordonnaye aye ko chaye président. Donc cordon poudre de chasse paix à son âme papa Watiki Biso a commis président. Moni. Et à cette époque là Nazalaki acteur normal au sein du groupe sans souci aye ko zwangai a chengai a longoli maman Aziza a che lokola na comité de sages ngai o changasko script en même temps directeur artistique au sein du groupe sans souci. Okay. Donc c'était comme ça. Et là on a improductif. Siko ba yo benga improductif lo lengeni. Pour ngana bandi na zwingwende wana ya kozala directeur artistique au sein du groupe sans souci en 2006. Papa sans souci atiki biso le 23 juin 2009. Na beti 3 ans na ngwende wana. Papa atiki biso na continuer na ila wana. Na yeko zo suspension moko pour suspension la ngape ya liboso mtape sangai kara poudre de chasse. Suspension liboso wana sans souci nano akufité de son vivant. Pour d'accord peut sanga suspension moko pourquoi vague ya nzonzinge ye. Et vague ya nzonzinge wana tango ye et senga kisko ba biso nyoso to to bando sala nzonzinge. Est-ce que na nzonzinge to bané ko sala président c'est Makaya.
Bonsoir, V. Il a restaurant. C'est l'arrivée de Makaya. Vous comprenez des bisous, vous comprenez. Continuez. Saint, V. Papa Makaya, pardon. Papa Makaya, pardon. Tu as cette émission. Serge Zongawa. Serge, tu continues. Tu vas aller bisous. Ok. Siko, et que ça la queue. Makaya, il est comme dérangé bisous beaucoup. Continuez. Moni et que ça là, Siko, que de 2009. Mon temps, on a eu suspension qui va dans Zonzing et nous, on travaillait avec le monsieur Jules Bavon, père à son âme aussi. Pour vivre par Kotika Bisso, on a présenté ma condoléances dans la famille biologique ainsi que la bande de Nyonso, le vieux Jules Bavon, Voando. Voilà. Et que ça là que Nakei Nzonzing. Mais Nzonzing on a kendaki kuna ba benga na qualité ya script ya kokoma film en fait. Mais na senga permission et pas ya sans souci le papa le feu. Sikoyo or vieux le roi Longwa qui déjà président comme qui maréchal et bon na senga permission et pas ya poudre de chasse président. Nga siko na bengaki sans souci pour y taka te messala kit président na sengi siko papa sans souci permission. Parce qu'on vient à mon yango mabé. Donc on a bafoué pouvoir na ye na sauté mbala moko et pas ya maréchal. Tu retanga yo tout na maréchal ah mais ndenge nini Serge Osala Nzonzi nga na ebité. Vieux ebité oh yo ebité habité na ebité mais asenga nga permission. Yabi ah mais nga na président. Siko po ba frapper nga po ni ngo tokenda na flore. Batali ah au Seigneur poudre été, il y a comme déjà président au Seigneur maréchal. Non, c'est que zone dit ma bokonza poudre été. Allez, poudre au ça la lettre a signé PO. Donc comme pour dire que na suspendre yo pour autosinga to kembala moko et pas sans souci. Alors ça qui vient ngai. To yebale na biso malgré la zoki suspension na musala mais na banene ngo okuta na ye c'est aussi si na biso à part boulot nando yati mais yo pose pas suspension bilé na groupe sans souci te nga na eu 2 fois suspension au sein du groupe sans souci baba e pamba teti pose na kati te nga zaki teti te au sein du groupe sans souci na bano lingaka ande droiture au sein du groupe sans souci te papa esika bato bavandi faut ka droiture ezala pas si dans ezala ka pour nazaki logique en fait et ma logique ça dérangeait des autres. Donc mutu oya lingi mosala te logique nanga iko déranger même na no posala na ngora non linga buzo bati yango moni papa pona viva ça na tozotika répétition tozotika bandako poto ya kosala mosala oyo ekobokola biso na ba mabota na biso et na ko ya kosakana te sika wana parce que yé moko poudre de chasse a kufi azaki muta rigueur azaki rigueur wana et pas wapi et sika o biso tout ozaka na vie na biso sans souci papa na biso ozolanda siko ngana ko permettre te babiloko groupe sans souci bon na yebité le loso et continuera ndenge ni parce que au sein du groupe sans souci au kokai ko koma jamais biso ba piercing oyo ça ne passait pas au sein du groupe sans souci wana yemo maréchal azalaki wana ton maréchal azali ba piercing oyo ça ne passait pas ba lox eza nango modèle à souki mais na logique au sein du groupe sans souci ça ne passait pas ah merci parce que à cette époque là 2 minutes déjà zara mutabalox mais sur hôtel 2 minutes il y a groupe sans souci au monde abando katasuki sans souci ando katsuki babiso to zaka na mabandi to komi na ngote to yaka ngala ndo kalinga suki na defiser pena suki boy na bendi nwani okondi mate hein mais bakati sanga yisuki parce que le groupe sans souci ne marchait pas na ba logique ya lolenge wana momoni alors président Petan Watikali a jusqu'au rigueur wana chi lolenge moko biso nyos to zaki na rigueur wana et na rigueur wana ndenge makambo ebande ko kendela suspension wana na biso ke pokaka d'après ye et bongaki na bande pa na ye avant na benga le vieux. OK, merci. Voilà. En tout cas histoire est moulay vraiment Ninati Kayo. Pas de problème. En tout cas c'est pour terrain la question dans tout na. OK. Na matanga wat ne biso tozoya na ba recherche to sala. To yoki ke Bukabwani
Bérin vert, ancien, Sierra Kala, après Bino Boyo, Koya, Bérin rouge, après Tuyoko, Bato, groupe sensu actuel, Bangonde, Banamoura. Et puis Bino, Bato, Bosangani, Wana, ancien, Bosana idée que Bosala, groupe Moko, eux, pour défendre des causes, il y a groupe sans souci. Bon, Yomo Lobby est Boyoki. Et je ne sais pas commenter sur le rumeur. Donc, non, on peut commenter sur le rumeur. Bon, ceux qui baninga, ceux qui. Tes libertés, ça vous ninga nangate. Il ne faut pas dire des choses. Collègue, ça va, collègue nayo. Azape collègue nangate. Oh, Papa Mira, je parle, et ça Serge lui Mtaoloba. Liberté, ça vous ninga nangate, Aza collègue nangate. Il ne faut pas dire des choses aux hommes maîtrisés. Liberté Azali, moi, quand il y a bateau, il y a au sein du groupe sans souci. Mais ce n'est pas mon collègue. Natika là aux collègues. Mais vous jouez des placements. Na joué des placements aux collègues nangate. Nazolo ba bien. Voilà. Pour un collègue nangai, ma collègue nangai, on a kutaki, na kata groupe sans souci zaki 2 minutes, na paix à son âme, masarangai manager. Moni manager. Toya qui sikate à kozala ba collègue, toya qui sikate au sala musala o hiérarchie et zalaki. Alors azaki collecté. Merci beaucoup na bona kini na musique. Il faut na suka le loko wana na senti. O katanga na nte. Na suka le loko zolo ba ke coupe sans se kabwani ba bérin rouge, ba bérin vert. Mais tant otangi bérin rouge, bérin vert, bérin ni. Nyoso na bazana kata faire DCT. C'est quoi ce qui mutalati bérin vert à l'ongwe armée congolaise. Mutu so alati bérin rouge à l'ongwe armée congolaise. Toi zaka na kata armée congolaise. Hein? Parce que bérin rouge, bazana utilité na ye, bérin vert ndenge yozo benga, bazana utilité na bango, bérin soki nini, bazana utilité na bango, mais bango nyonso ba formé FARDC, Force des armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est tout à fait normal. Félicitations, vraiment félicitations, on a répondu au Pessinga. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup za massage le confinement que bino nyonso bozo ko défendre le groupe sans souci. Ya souci na biso bo défendre ngo. Papa, ti lelo malgré na sala kanzonzing sui ba moni ngai ba benga ngai jamais Serge Louyeye ya Nzonzinger. Ba benga nga Serge Louyeye ya groupe sans souci. OK. Toza ebele o to kendaka bisika songolo pakala. Il suffit au bimanesi kawana bazo identifier directement à terre à groupe sans souci. Donc au bout il y a groupe sans société. Tu comprends? Mais quand même, groupe sans souci, c'est notre statut nango, le lobby qui est a remplacé d'office. Président pour des chasses, Isali Boshilo, il y a une vice-président. Pardon? Statut, il y a un groupe sans souci. Statut? Oui. Statut? Statut. Il y a un groupe sans souci. Oui. Statut? Oui. Le lobby qui est président pour des chasses, Azalaki président, Moshilo Kinzonzi, il Azali vice-président. D'office, il y a remplacé à comme président du groupe sans souci. Aujourd'hui, le groupe sans souci, ni groupe sans souci actuel. Groupe sans souci, bino longwa déjà. Bino longwa. Biso to longwa, biso to longwa. Yomoko zoloba. Attends. Olobi na statut. Statut ngo nani asala yango. La scène a bien le groupe statut à la raté. T'es statut à la raté. Tous avons un statut, nous avons un règlement d'ordre intérieur. Hein? Tous avons un président. Makambo wana o ezoloba malelo eloba manandenge ezoloba melana ba manière na bango. Ozo comprendre. Neti ba biso oyo toza bana ya sans souci point barre. Ba logique mususu ekoko ya e uta gauche droite que ne droite gauche neti nga personnellement. Hein? Étant mwana oyo azala na vie sans souci, azala na poudre de chasse. Ba logique wana nga yebi en dans beaucoup de Moshilo nga nazo répondre yo na ba question na yo papa il faut dire beaucoup papa Mira nazo diriger nazo répondre yo na ba question na yo makambo yo ngo lobela nga wana na yebi yango te nga na yebi sio ke na yebi yango te parce que Serge Louyeye fait plus partie du groupe sans souci mais naza il y a sans souci. N'est pas chose comprendre. OK. Voilà. Na bon nga problème parce que je sens vraiment Mamouzoali awa. Vraiment Mamamoto lo banga hein so ba kundi présent sans souci et présent pour des châteaux lo bela mo. Je sens motuna il faut na maniola yo po o comprendre ba logique on na kataka émission pona zote to tout mo makamu ce soir. Te tuna yo mutaki akimisho azate. Pardon en tout cas pour un respect. Ya mon wei tout ça matanga na se fait na 4 émissions.
je sens c'était vraiment une mission ou bien c'était des témoignages, oui, si ça va. C'était une mission pour ça, donc, quand on l'a déjà 7 minutes, il va nous commander une émission. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, en tout cas, merci beaucoup parce que répondez à la question d'Angaï. Je vais retenir Nini pour la matanga surtout. Je vais retenir que Oyakei Azali pilier, Asali a œuvré mingi na côté ya sport, a œuvré mingi na côté ya art, a œuvré mingi na côté ya kopesa sa conseil. Alors surtout oyo ba Monique bakoki ko chama boko pona kokunda papa na biso na lokumu poto rendre ye ba hommage digne na kombo na ye bazanga te ko yana matanga to lela na bango elongo o papa poudre oyo atiki biso azalaki mutu ya kimia, azalaki mutu ya bitumba, azalaki mutu ya esengo, azalaki mutu na betapi nyos kimia za na mabota na bino esika ya mawa tolelaka. Mais bozanga te na kotia biso na mabondeli po famille biologique au papa podratiki eza pasi bosambela mingi po nzambe aleka na ko penser ba blessure à mitema na bango mais tokomona na papa mira po tobeta masolo mususu. Merci à vous. Merci beaucoup. Karanenga lobby tokomona na po tobeta masolo mususu parce que je sens vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Ngala bino tokutani peut-être prochainement pour na koluka susu ba témoignage ya président Nabiso pour des chasses au Biso. Merci. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalina tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à oloba te na etango na ye ba ko exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na ye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigner moni na nzamba ya Ozana wa sai na bomo na nga to kana nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio sukisa pomade élargissante pour na ba papa pirito voir clair FD purge ba produit la Maison Kati yango wana tanga. Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Toujours continuer toujours dans l'interview, tout sur témoignage par rapport à Poudre de chasse ou à Zala qui vraiment artiste comédienne, il y a groupe sans souci et puis surtout à Zala qui est président. Tony Toye ba opé un peu témoignage, il y a présent
pour des chasses. Est-ce que vous avez l'occasion de l'année en profondeur ou bien de jouer un tableau moko ou peut-être maloba moko boya tikela yo oyo bosola na ye lelo zo kanisa? Merci pour la parole. Na mes condoléances à la famille biologique qui a le président pour des chasses. Mes condoléances à la famille artistique Mobimba. En particulier la famille Topé Groupe Sans Souci. Oyo Ebumisi, président Nango. Pour répondre à la question, relation moko particulière, ils allaient être. Mais coïncidence, c'est Salami. L'année Oyo, les années à venir, donc la direction de Kaboli Bisso. Occasion de monde en a Yakutana, Solola, la salutation, mais en profondeur, non. Mais ça que vous jouez un tableau moko déjà dans en vie. Bon, et occasion on a toujours qui a monté. On va jouer ensemble. Mais en tant que yo à ce comité président un groupe, tant que vous avez un groupe sans souci, vous avez un kamba. Vous avez bien banda kala ninge zala qui n'a les lots des autres continuer. Est-ce que nous avons un groupe sans souci à venir et que vous avez tous un conseil moi qu'on peut se battre du coup batikali? À venir et que vous avez oui. Ceux qui ba 8 ans au solo là et puis vous avez malamu mingi moto kamba bango. Azala moto azana expérience en musala. Azala moto azana kati ya musala ayibi musala wana. Et vous avez malamu parce que ceux qui bâtissent moto pour un sentiment pour influence et dans la passe. Moi ça me fait très mal. Les lots tant la comédie va être vivant. Tout ensemble, ceux qui ont profité de l'artiste ne meurt jamais. Et dans la phrase, ça n'a qu'à jamais. Mais en réalité, c'est l'hypocrisie. Parce que tout ça va tout facilement. Il y a un sens aussi, tout ça n'a pas. Ça là trop dans mon salle théâtre. Tu as dit que tu as un groupe sans souci. Je vous dis. Comment? Tu as dit que tu as un souci, un groupe sans souci. Immortalisé comme on a dit. Ils ont tellement kilos. Moi j'ai l'impression c'est comme si bateau dans la carte groupe sans souci. Bah il y a valeur il y a sans souci combo. Beaucoup excusez moi son le babongo ils ont critiqué. Ngai naibi que nanda ko tuvandi ba ne belé les qui je crois ba plus ou moins 20 ans botala ba sans souci wana. Tant botala vous sentez que vous avez joué, après ça a émotion, plaisir, donc ça dit, groupe on est acquis parmi les meilleurs groupes, il y a Congo Awa à l'époque. Et les lots ils ont un peu reculé à niveau au groupe sans souci à l'acquis. Vous allez parce que vous valorisez Congo, il y a sans souci. Au moins, présence n'a pas été. Mais Atika Moussala Moro, il fallait respecter. Moi, ça m'étonne. Le long, on a grand et belé au Babimi, dans le monde entier, bah, on a un groupe sans souci. Mais qu'est-ce que l'on a empêché à Bango de participer? Attends, aux assos, la quantité, aux la responsabilité. Mais s'il s'agit de immortaliser comme on a sans souci, en limite que ce soit bien que background on a nyonso ata bango nyonso ba yate mais une partie ba kokuyo ya afin que groupe on a et mata vous avez que ba départ qui multiple suite peut-être il y a malgérance il y a bateau bazaki na place yango ça qui ko benda ezaki makasi yango bateau bazaki bateau ya groupe sans souci ba tête wana ba kenda na bango comment bateau ba kenda ba conflit ba kina ba soki na mitemba ko ya lisusu ba jouer puis par exemple, pour des chats, ils ont contact avec les pour les avoir, il est tout dans le même l'émission. Bon, on a bien raison, mais dans le théâtre, ils ont raison qu'il y a empêché de travailler parce que ça arrive des fois, vous en avez moto, moi personnellement non, mais tout le monde a ma collègue. Mi balé ba bendanaki, mais na scène ba yokani. Ah, on a une occasion, il y a unité, il y a un mot au sangisa. Soit on a scène, on va bien, on a tout ça. Et après, il y a
Donc, ils ont vraiment raison, peu importe la réalité, en fait, pour l'anga, mutu ande kokamba ye mutu azalaki na responsabilité wana ya komikitisa kobenga bana baleki bandeko bayaya. Il s'agit ya sans souci tolingi totombola sous kombo wana toya so basaki film moko wana, je vous dis il ko épate monde entier. Peut-être so na idée wana te za trop tard te bakoki osala ngo bango bomona ki résultat moko positif ya ozala. Na interpellation na ezongi mingi pa ya bato akala oyo bazaki ba tête ko bakenda on ko interpeller bango ba défendre kombo wana. Voilà, on peut ça bango chance to pekisi mutu te asala musala na ye azala président et la vision mutu na mutu. Mais ceux qui bakoki kosala yango pour la biso batu tolingaka groupe wana po tolinga yango ti lelo basala ta ata ba ozonga na groupe te mais basala ta ba film moko boye. To moko non batala ndenge opesa basangani bango nyonso basali film moko batia ata titre lango ata sans souci un titre film bakomi ata sans souci et puis na film wana to na posa tout le monde a sans souci à jouer c'est possible na film wana tableau liboso tout le monde sans souci na scène baza ba metteur en scène ba comprendre déjà voilà. Merci beaucoup. Merci. Toujours continuer toujours elongi na yo na poudre de chasse, na mon avis na poudre de chasse. Mais intimité vous avez qui na poudre de chasse au sentiment qui bateau yo, moi bon bon va secréter. Yebisa biso, mukolo poudre de chasse à kufaki. Ça rend sur la wapi. Bon, on se présenter na d'abord. Bon ngai naza Viviane, naza ancien sans souci. Je joue na combat mon imam. Donc le président Koufaki na eba kité. Eba kité julenga musika. Na ego mona kaka na ba face. Et puis isaki nga penza passe pe na bengi makaya. Président Koufaki lobby nga nini kama kolonga makolo kako bando tungise na kalawana. Nde yango moni lelo na ye. Na partager mawana baninga. Ça fait combien de temps au beaucoup de kina pour des chasses avant que à Koufa? Bon, quand la penza mingi tele maman chaque Koufa qui tozaki na président abenga kinga ayebisa kinga boy abinanga Viviane bo pesanga pasi mingi ko bato okansaki nazo boya bato akala malamu bozonga po tosala fierté ya iloko batike la biso. OK. Donc ayebisa ngana ngabite président naza na nga na kati po nazongaka déjà mais naki na voyage abi bo voyage oyebisaki te nde tosololaki wana yebisaki te président ya albi tozo répéter na mafala ye place tozalaki bon ça va na oya likamuni oyo lelo yo na ministre to solanga na yo ozo kanisela ngo porte de chasse eza moi ebele ata moko eza ebele. Nous a déjà l'air tondo répété na lemba wana président sans souci azana no envie ba président poudre de chasse azaki penza acteur té azaki penza petit mon confia président sans souci. Alors ma papa ndenge mama top alobi azaki ko apprendre batu mingi misala hein au mona roya boye oyebaki pete abimisio figurant ndenge to bandaki ndenge wana nde nazoyeba ke président azobisanga Viviane so osali makasi ozo koma na niveau biso nyonso tu toelikai ka bongo donc eloko wana esala inga yango nakanisa yango esala nga bien lelo just nango abi Viviane kobanga mutu te mpona air wana ba visa bazaki ba malasi bazaki ezaki ba musao ba mameyenga donc au moins soki oleki liboso ozo sentir que na elo côté mais président ibisinga ke Viviane pour de chasse bango pe bazaki ka bongo sala ko elongo eza to ko ipate nde yango moni pe na kota masolo. Message je ne pas bateau bazar Hollanda biso surtout au balingaka groupe sans souci par rapport à groupe sans souci bino bancien et toki ke nongo moko ke bozol ko bosangana bosalelo moko pour nous défendre des groupes sans souci. Et ça vrai confirmer biso
nakoki koconfirme te mpo eza idée nde elobami me nanu baconfirme yango te me ngai na olobaka boye oyo mpenza aza na souci ya groupe sans souci ndenge biso oyo bamisusu oyo toza nango akolinga te ke groupe wana ekita parce que oyo ayebi kajouaki na VS o Marichal ayebi o Marichal azalaki fondé azalaka ndenge nini akolinga te kombo wana un jour elimu alors po elimu te nazosenga baninga oyo nyonso to balekaka na groupe sans souci to soutenir groupe oyo ya biso po lelo oyo soki okomi esika ozalaki parce que outaki na fondation soki ozalaki na fondation te moyo comme esika ozalaki eza te tomizongisa nanu mwa nsima to soki tolongwaki na bahane oto so tolongwaki mwana na likambo mo boye tozonga nanu ta nsima tokamata eloko oyo totombola yango mpo ekita te vraiment naa na susi nango makasi ezopesanga mpenza mpasi makasi parce que nazoyeba mokolo nakepa mama bomengo tozosala nzonzingi vie asili kaka me nayebisaki promesse neke nakotikalaka jamais kodecevoir groupe sans souci mpo lelo so nakomi kobima na nzonzingi nazokendaka place bo baobenganga mpe nake nasali mosala mayele wana nazwaki yango mpa mama chako na VS ye moko donc nakotikalaka jamais konéglige groupe sans souci ata nakomi quelque part ata nakomi place ni ata na mapata jamais fo nayebi esika nautaki source nange eza nde place wana. Merci beaucoup. Merci. Monsengo to présenter ba condoléances. Tonto yeba yo le kozali artiste ya groupe sans souci tonto yeba est-ce que programme Jamatanga déjà ebimi déjà? Non, le programme n'est pas amité. L'obika réunion de Salamaki, mais de Tolobaki, président Za Moutou Abatunion, soit dans la famille nae, bien que famille artistique ezali, famille biologique ezali. Mais de tout cela qui il faut sous ça la sous réunion sous pour un programme ebima. Donc voilà. Nabino moko na groupe sans souci déjà au bon c'est déjà tenu au bolata ou comment? Bon, déjà nous sommes organisés quoi. Tout solo lango entre biso na ndenge ya coulisses par rapport à ndeni ni makambo ko za la journée wana veillée mortuelle et puis na journée oyo corps ekobima. Mais ça eloko moko yo totuntuni bato bakoza ko se ba ko déplorer nango balobi ki na matanga ya groupe sans souci ezaka na sponsor. Et puis ba boleka chaîne monene mais le gros comme ça va tout qui na matanga même podium misati est-ce que vous raisonnez que pour moi podium moko ça de façon qui va terre ou faire ça bulldozer moi podium ça là moi ba les ça fait déjà 5 jours banda kofi et puis même à air moi ça s'appelle qui va toya molili qu'est-ce qui se passe au juste bon na habité question na question moko eza compliqué makasi ba sponsor ba ebike biso okufeli. Je pense que les sponsors, ils ont il faut qu'il y ait une notification. Il faut comment, côté la bango lettre, machin. Les gens makambo déjà ça manakata coulisses, toko de volant ngwate. Les gens makambo déjà ça manakata coulisses, peut-être lobby okuna bo mona tant musu makambo zo lobana, bo mona ke salama. Voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. CG Sumburai tonto yeba. Groupe sans souci, yone moto oyebi secret groupe sans souci. Il y a déroulement groupe sans souci. Les lots groupe sans souci pour déjà Atikibiso. Groupe sans souci déjà, ils ont monté à remplacer groupe sans souci officiellement. Bon, merci pour la question. Pour Nawana, na minito ils ont nous passer pour nous parce que Matanga, je pense que structure est déjà. Nous avons un vice-président et puis nous avons un chef de Balandi. Donc le rôle de Matanga, c'est bon, je ne sais pas parce que le roi structure est déjà. Quitte à il y a un comité directeur, à niveau un comité de gestion, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, la spéculation est zoleka mingi, tuna mingi, abona boye mendenge nini, nani tika la présent, abona boye partout. Bon, c'est très difficile parce que
le roi on n'a pas si donc c'est ça. Parce que ma question, bazotuna bien en tout cas groupe sans souci, n'engeza boye, les autres qui n'ont pas pour des choses locales accueillies dans groupe sans souci et qui n'ont pas. Mais dans ça qui enquête n'angai, n'a que découvrir que na kata statut na bino et lobby que ce qui président Azate d'office vice-président t'a remplacé. C'est ça bongo. Bon, merci. Je pense que groupe sans souci ne va jamais. Et groupe sans souci parce que yemokona no kondo sans souci paix à son âme place à Zali vraiment à lobaki maloba li pamboli pour un groupe. Et tout le monde y a ngopé. Donc on dira Ebaki avant Koufa a nommé Kondo Poudre comme président. Yemoka Tikali président fondateur. Tikali président fondateur et maloba nae et kokisa maki tangwa kei Kondo Poudre a tiré le groupe normalement. Akambi groupe malamu, groupe sali succès nango, groupe là qui n'a pas sondage là qui presque ba premier. Donc c'est ça pendant 13 ans. Batu ba pesa biso ba 6 mois, ba pesa biso ba une année. Groupe ko panzana, groupe bona bona boye, ah ya utani na ba catch, azalaka ne soki changer, soki nini mais à pouvoir qui bango les contraires. Mais c'est quoi le col c'est quoi boy. Statut na bino zo ba ke d'office vice-président t'a remplacé. Normalement de na utolo ba il y a un vice-président. Donc na minute oyo yende mutu azana bâton ya commandement. Yende mutu azo gérer nyonso. OK. Vous comprenez? Donc c'est lui. Mboshilo Kinzonzi. Mboshilo Kinzonzi. Donc yende mutu azo coordonner maramu nyonso. Ok, va retenir nini surtout qu'on a organisation et obsèques. Membre il est bien, il est bien. Bon, il y a ça, ça mutu pambate, ça mutu monene. Donc déjà, préparatif faisons salama. Préparatif faisons salama. Na niveau il y a groupe d'abord et puis tu vois que tous en association monene à ANTPC. Où ils ont comme na présent masumo. Vraiment en tout cas, préparatif faisait bien. Donc programme nyonso batu bazala kimia barozwa yango. Dans ancien ya groupe sans souci wa kenda biona bango boza moi pensa que organisation na bino oui organisation mongi la part. Bon bango baza ba artiste sûrement baza na kati ya NTPC. Parce que baza ba artiste. Merci beaucoup. OK, merci. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à kebaka, nde azo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele atiaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa.
na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse hein seul elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi exactement. Mais ça ici il y a kubunga te service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le roité, on va s'attendre au mobile. Yango JB service et Zakaka on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo, aujourd'hui. Donc à Longo de Bishopil, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va nous la meki la poto. Place il y a série, il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais.
Nzambo ya kitisaki moto toende koluka nzambo ya kuisa golete yaya wabibi kamongo wabibi kamongo wabibi kamongo yaya wabibi kamongo wabibi kamongo wabibi kamongo Zamba profete dada telema yosala ye Zamba dada kabasa telema yosala Zamba profete dada telema yosala papa nangaya Zamba dada kabasa telema yosala Tango yango yo telema yosala ye Tango yango yo telema yosala Yaya wabibi kamongo Wabibi kamongo Wabibi kamongo Yaya wabibi kamongo Wabibi kamongo Wabibi kamongo Zamba profete dada olobaki okosala ye Zamba dada kabasa olobaki okosala Zamba profete dada olobaki okosala papa na ngai Zamba dada kabasa olobaki okosala Tangwa bikamwa esili nanu te papa Tangwa basakoli elekipe nanu te Yaya wabibi kamongo Wabibi kamongo Wabibi kamongo Yaya wabibi balango Wabibi mosalango Wabibi moshango Zambe apambola mama Christine Koyenga na Europe. Alléluia. Komboyo, kombo na yelonga komboyo, kombo na nguye, komboyo, kombo na lise kwa komboyo, kombo na nguye, komboyo, kombo na lobiko komboyo, kombo na nguye, komboyo Yesu. Kaka na komboyo balongaka te basimba elonga komboyo eza na nguya komboyo kombo na lobiko komboyo kombo na nguya komboyo Yesu komboyo Alléluia. Nous avons bougé pour la Jésus. Zamboyo, Zambenanga, Yabatomba, Yabaprofeta, O Zamboyo, Azosala, Yesomonana, Bilembo Yangoyo, O Zamboyo, O Zambabilembo, Zambaba Profeta, Zambenanga. Samboyo, Bina yango bien, Asala bomoi, Asosala, Yesomonana, Zamba profete nana, Zambenana, Zamba lisekwa, Zamboyo, Zamboyo, Yaya oh yaya, Yosopecha mololo, Hallelujah. Kembo mosanto yo Yesu na ngayo bongana kembo mosanto yo Sika ngaina binela Yesu pona nsambo yo Abiso milengi ya balongi pona nsambo